pepo nakoki na lingi yoka Piaka kotinda ngai naiba nakoki na bangi yoya Kambaka papa nazali mwana nayo Sunganga yawe nazali se mwana Tinda molimo santu hatele misanga Hey Yahweh Hey Papa Hey Papa Bitole tangi susu Papa pesa ngai elonga Ngai na leli susu Papa salisa ngai na bika Kande zongi susu Papa nalele la nani Elule zipinga imiso Naye bandenge nini Oh, ngai na besi na besi Ngai na besi Molimo na ngai Angolo Yesu Bebomo nyonso Angolo Oh, ngai na luki Ngai na luki Ya mokilite Ya bozwite Kolo Yesu Kolo J'implore ta grâce et ta bonté, ô Dieu, afin que s'élève une église forte, remplie de la parole, marchant dans la révélation, manifestant ta puissance, marchant dans la richesse et la prospérité. Père, je te le demande, ô Dieu. Je te prie, Père, avec le Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi. Père éternel, Dieu tout-puissant. Bénis ta parole. Donne-nous la révélation de ta parole. Je te le demande, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Alléluia. Amen. Oh, la grâce est sur elle. C'est un grand moment.
Les bénédictions de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions comprendre la pensée de Dieu ce soir. Les bénédictions de la Pentecôte. Dieu voulant, dimanche prochain, nous écrirons toutes les différentes bénédictions. On va même les publier sur toutes nos pages et dans les réseaux. Amen, amen. Amen. Les bénédictions de la Pentecôte. Hier, le Seigneur nous a puissamment visités. Il nous a introduits dans la grâce de la révélation. Il y a beaucoup de logotistes et très peu de rématistes. Bon. Amen. Amen. La Bible est pour nous tous. Mais la révélation vient par le Saint-Esprit. Tous nous pouvons lire. Mais qui en ont reçu la révélation? Ceux qui ont la révélation marchent dans le Réma. Ceux qui n'ont que la Bible sont dans le Logos, le discours. Or, c'est la révélation qui produit le miracle. Et c'est la révélation qui établit ton âge spirituel. La révélation. Plus tu grandis dans la révélation, alors tu grandis aussi spirituellement. Amen, amen, amen. Amen. Malheureusement, ils sont nombreux, ceux qui se sont arrêtés aux révélations du commencement. Non, va plus loin, il y a encore d'autres révélations. Il y a l'eau qui arrive au niveau des chevilles. Il y a l'eau qui monte jusqu'aux genoux. À un moment donné jusqu'aux hanches. Mais beaucoup s'arrêtent quand l'eau arrive au cou. Ils ont peur de se noyer. On ne se noie pas dans la révélation, mais on se laisse aller. Beaucoup ont peur d'aller loin dans la révélation. Mais il faut aller plus loin, jusqu'à nager, aller encore plus loin, car le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous dire. Paul s'est converti bien longtemps après Pierre. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a mangé avec Jésus. Au dernier repas, Pierre était avec Jésus. Mais Pierre ne nous donne pas l'enseignement sur le repas du Seigneur. Pourtant, c'est par ailleurs Paul qui le fait. Mais Paul, tu n'étais pas là. Amen, amen. Amen. Il a reçu par révélation. Peuple de Dieu, avançons dans la révélation. Il y a des choses qui ne se feront que quand tu toucheras cette révélation-là. Et je t'informe que tu n'es plus loin. Tu n'es plus loin, la révélation vient déjà, elle vient. Persévère dans la lecture de la Bible. Quand cette parole deviendra révélation, l'Éternel est vivant. Tout le monde sera étonné de ce que Dieu fera. Paul, qui n'était pas présent, mais il nous donne l'enseignement. Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. La première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Et nous lirons du verset 23 au verset 26.
Premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, 23 à 26. Je m'en vais lire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen, amen, amen. Amen. Il explique la Sainte Seine. Il n'était pas là. Il a reçu en révélation. Mais allons un peu, comment Jésus a fait ça? Nous ne prendrons pas beaucoup de textes. Allons seulement dans Luc 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20. Mais on peut lire le 19 et le 20, ça va. Luc chapitre 22, 19 et 20. Quelque chose que nous voulons comprendre. Parmi les bénédictions de la Pentecôte. Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Généralement, quand nous lisons ce texte, la première pensée qui nous vient, c'est celle de l'œuvre de la croix. Il annonce qu'il mourra et qu'il versera son sang pour notre délivrance, pour notre pardon. Mais lui-même Jésus, en disant cela, il puise cette phrase dans les événements de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est la fête de l'Alliance. Est-ce que nous nous souvenons de ça? Parmi les bénédictions de la Pentecôte, c'est un moment de faire des alliances nouvelles avec Dieu. Profitez de ces moments pour faire des alliances nouvelles avec Dieu. Et aussi pour célébrer toutes vos alliances avec Dieu. Pour rappeler à Dieu les alliances. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. En fait, c'est une partie de l'enseignement d'hier que nous sommes en train de clôturer. Exode 24. Du premier verset jusqu'au 11e. Exode 24, 1 à 11. C'est aussi un des textes que j'aime beaucoup dans la Bible. J'aime beaucoup ce texte. Et je prie beaucoup avec ce texte. Je m'en vais lire. Exode 24, 1 à 11. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël,
et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoie des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il les répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron et Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans l'avènement de la Pentecôte. Ils mangèrent et burent avec Dieu comme pour conclure l'alliance. Et Jésus, avant sa mort, il prend cette parole qui est une parole attachée à la Pentecôte, mais lui la place sur la Pâque. Il la place sur l'œuvre du salut. Le sang aux portes, c'était pour la délivrance. Le sang au Sinaï, c'était pour l'alliance. Voilà pourquoi la Pentecôte est la conclusion de la Pâque. La Pentecôte est la conclusion. Je vais reprendre, je vais lentement. Merci, pasteur. C'est Jésus qui amène cette dimension. Nous avons l'impression que toutes les alliances se font à la croix. Mais il y a des alliances qui se font à la Pentecôte. Parce qu'il a promis, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur de chair et non un cœur de pierre. Où j'écrirai ma loi. La Pentecôte est comme l'achèvement de la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire? La Pentecôte fait partie du salut. Il nous a sauvés pour le servir. Je vais reprendre. Il nous a sauvés pour le servir. Il a dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu. Il a entendu les cris. Il a vu la souffrance. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Voici le signe. Vous servirez l'Éternel sur la montagne. Est-ce qu'aller à une montagne, c'est un signe? Non. Tout le monde peut aller à la montagne. Mais quel était le signe? Sa présence sur la montagne. Quand il est venu déposer la Torah, il est venu dans le feu. Vous voyez ce signe-là? Le signe dans la chambre haute. Ils se mirent tous à parler en langue. Le signe. La Pâque
Pasika et la Pentecôte pe Pentecôte vont ensemble. yango eza elongo. Ne prends pas la Pâque en rejetant la Pentecôte. Kozwa Pasika te kasi obwakisa ezali Pentecôte. Tu prends la Pâque, Ozwi Pasika va jusqu'à la Pentecôte. kende kino na Pentecôte. En d'autres termes, Na lolenge mosusu tu es sauvé, obikisami ne t'arrête pas en chemin. kosuka na nzela te. Va jusqu'à servir le Seigneur. Kende kino kosalela nkolo. La Pâque et la Pentecôte vont ensemble. Pasika pe Pentecôte yango etambolaka nzela La moko. Pâque, c'est le salut, Pasika yango eza lisiko. mais la Pentecôte, c'est s'engager à servir. Kasi Pentecôte eza komi kotisa pona kosala mosala. Voilà pourquoi il y a eu une alliance. Yango wana ezalaki na boyokani. Dieu donne sa parole Nzambe apesi liloba na ye. et eux acceptent. Bango bandimi liloba wana. Et on verse le sang Sima nango basopi makila. pour sceller l'alliance. Pona kotia ndanga na boyokani wana. Que cela ne vous dérange pas trop. Yango etongisa bino mingi te. Comprenons quelle est la bénédiction qui en découle. To soso ya lipamboli nini ezolandisama na yango. Amen. Amen. Parce que nous cherchons les bénédictions de la Po Pentecôte. tozoluka mapamboli ya Pentecôte. Vous êtes là, Église. Ozala na iglesia. Donc, tel que tu es là, Lolenge yo oza wana. le Seigneur t'attend à le servir d'une manière ou d'une autre. Kolo azokozela yo osalele lolenge moko to pe lolenge mosusu. Amen, amen. Amen. Sinon, tu es encore sur la route vers le Sinaï. Soki te ozalo na nzela ya kokende na Sinaï. C'est au Sinaï qu'il a dit, Ezande na Sinaï alobaki. vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs, Bokozala pona nga libote ya batumbi mbeka. une race élue. Wana bato baponami. C'est à la montagne. Eza na kuna na ngomba. C'est après qu'il ait donné sa parole. Eza sima na ye kopesa bango liloba. En d'autres Na termes, lolenge mosusu. parmi les bénédictions de la Pentecôte, Kati na mapamboli ya Pentecôte. il y a les capacités de servir le Seigneur. Eza na bamakoki ya kosalela nkolo. Les capacités Bamakoki de servir le ya Seigneur. kosalela nkolo. Si tu réfléchis bien, Soki okanisi malamu. tu verras qu'il y a un domaine dans lequel tu peux très bien servir le Seigneur. Okomona ete eza na ngambo moko oyo yo okoki kosalela yango malamu nzambe. Ne pose pas la question, moi qu'est-ce que je peux faire? Kotuna motuna te nga na okoki kosala nini. Réfléchis bien. Kanisa malamu. Parmi les bénédictions de la Pentecôte, Kati na mapamboli ya Pentecôte. il y a les capacités à servir le Seigneur. Eza na bamakoki ya kosalela nkolo. Ils étaient nombreux, ils ont parlé en langue, Bazalaki ebele balobaki lokote ya sika. mais tous n'étaient pas devenus des prédicateurs. Kasi bango banso bakomaki batei te. Mais tous ont servi le Seigneur. Kasi bango banso basalelaki nkolo. Amen, amen. Amen. Tous n'étaient pas prédicateurs. Bango banso bazalaki batei te. C'est curieux. Ekamwisi. C'est à partir de l'événement du mont Sinaï, Eza wuta na makambo elekaki na Sinaï. ce moment de Pentecôte-là, Na tango wana ya Pentecôte que Dieu wana. donne la parole, Nde Nzambe apesi liloba. et puis après, Dieu donne le projet de construire le temple. Pe sima na yango Nzambe apesi mabongisi ya kotonga tempelo. Amen, amen, amen. Amen. Tous n'ont pas construit, Bango banso batongaki te. mais tous ont participé. Kasi bango banso bakotaki na mosala ya kotonga. Tous n'ont pas construit, Bango banso batongaki te. mais tous ont participé. Kasi bango banso batiaki loboko na kotonga. Notre église deviendra forte Eglise na biso ekoma makasi. si tout le monde s'implique. Soki moto nyonso amikotisi na likambo etali eglesia. C'est ça, la Yango wana Pentecôte. nde Pentecôte. Il y en a qui serviront avec l'argent Eza na baye oyo bakosala mosala na mosolo. et qui sont conscients qu'il y a de l'argent que Dieu me donne pour son œuvre. Oyo baza komiyeba ete eza na mosolo oyo Nzambe apesi bango mpo na mosala na Et ye. ils demanderont, mais il y a quel besoin j'ai autant? Akoloba ete bosengani eza kati na eglise po ete nga naza na motango boye ya mosolo. Il y en a qui serviront avec leur intelligence. Eza na basusu bakosala na mayele na bango. Il y en a qui serviront avec les mains, Eza na basusu bakosala na maboko na bango. avec leur voix, Na mongongo na bango. avec leur capacité à influencer les autres, Na makoki ya kobenda basusu. avec leur sourire. Na koseka na bango. Ce sont les bénédictions de la Pentecôte. Yango wana eza pe mapamboli ya Pentecôte. Et remarquez, ils mangèrent et burent avec Dieu. Tala malamu baliaki pe bamelaki elongo na Et Nzambe. ils virent Dieu. Pe bamonaki Nzambe. Et il y a une phrase. Eza na elobeli moko awa. Dieu n'a pas étendu sa main sur les lits, sinon il allait les tuer tous. Nzambe asembolaki loboko nete likolo na bakambi soki te nga boma bango banso. C'est ce que la Bible dit. Yango nde Bible elobi. Il n'a pas voulu le faire. Alingaki kosala yango te. Mais c'est ce que Paul dit. Yango ande o Paul alobi. En prenant le pain, Na kozwa lipa en buvant
cette coupe. Il Il faut discerner le le corps de Christ. Où Où est-ce qu'il nous amène? Là où ils ont mangé, ils burent avec Dieu et ils virent sous les pieds de Dieu. Ils ont vu sous les pieds. Est-ce que c'est voir ou c'est discerner? Est-ce que c'est appréhender? Mais il y a eu quelque chose. Au Sinaï, c'était la montagne du signe. Il a dit, voici le signe. Vous me servirez sur la montagne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme service à la montagne? Ils n'ont pas fait un service. Ils ont adoré le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme service? Oui à ta parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme service? Ils acceptent la parole de Dieu. J'ai passé beaucoup de temps pour comprendre ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre que le premier service, c'est d'abord accueillir sa parole. Accueille la parole de Dieu. Que la parole ait une place. Que tu aies faim et soif de la parole. C'est ça le premier service. Il a dit, vous me servirez sur la montagne. Mais quel a été le service? Il a donné sa parole. Et ils ont fait alliance selon la parole. Et si je nous prépare à quelque chose, il y a deux choses fortes. Il y a deux choses fortes. Que Dieu nous rende capables. Et vous savez, dans la fête de la Pentecôte, ce n'était qu'un seul jour, mais que l'on préparait. Parce qu'on comptait les jours. Vous savez ce qu'on faisait selon la tradition juive? On passait toute la nuit à lire la Torah. Ils allaient même dans les synagogues, on lisait jusqu'au lendemain matin. Vous êtes là, église? Amen, amen. Je vais le dire autrement. Tu peux célébrer la Pentecôte quand tu veux. Lis ta Bible jusqu'au matin. Je le dis autrement. Tu peux célébrer ta Pentecôte quand tu veux. Lis ta Bible jusqu'au matin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il lisait tellement la parole jusqu'au jour de la Pentecôte et il célébrait. Parce que c'est d'abord la fête de la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore avancer un peu? Je sais que c'est un peu difficile aujourd'hui. Mais nous verrons les bénédictions qui en découlent. J'anticipe déjà. Quand tu apprendras à beaucoup lire la Bible, en marchant avec le Saint-Esprit, tu auras tellement de révélations que tu pourras changer ton monde. Quand tu apprendras à trop lire ta Bible, en marchant avec le Saint-Esprit, tu auras tellement de révélations que tu pourras changer ton monde. Quand tu liras tellement ta Bible, en marchant avec le Saint-Esprit, tu auras tellement de révélations que tu pourras changer le monde. C'est comme ça qu'ils avaient compris la Torah, la Bible de leur époque. Ils se sont dit, Dieu nous a donné l'instrument avec lequel il a créé.
Nzambe apesi biso esaleli oyo na yango akelaki. Il a créé par la parole. Akelaki na liloba. Et ils ont constaté Pe bango bamonaki que ce que Dieu a créé pe oyo yo Nzambe akelaki n'est pas achevé. yango esilaki nano te. Ce que Dieu a créé est bon, Oyo Nzambe akeli eza malamu mais pas achevé. mais sili te. Tu peux dire, ah, non, 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 c'est trop fort. Okoloba te eza makasi mingi. Dieu a créé le blé. Nzambe akeli blé. L'homme a fait le pain. Moto asaleli yango lipa. Hein? Dieu a créé le maïs. Nzambe akeli masango. L'homme en a fait le foufou. Moto asaleli yango fufu. Dieu a créé le blé. Nzambe akeli mbuma ya blé. L'homme en a fait des cakes, des gâteaux. Moto asaleli yango cake. Ils ont compris Bango basosoli. que Dieu veut que nous entrions dans son œuvre. Nzambe alingi ete tokota na mosala na ye. Son œuvre, ce n'est pas seulement de guérir, Mosala ne eza kaka te ya kobikisa, mais c'est de transformer le monde. eza pe ya kobongola mokili. Amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'ils comprennent la Pentecôte et ils la prennent au sérieux. Eza lolenge wana nde bango basosolaki ezali Pentecôte pe bazwaki yango pena limemia mingi. Ils ont compris Bango que basosoli nous célébrons l'outil que Dieu a utilisé pour construire le monde. basosoli ete tokembela esaleli oyo Nzambe azalaki na yango mpona kokela mokili. Et donc, Elingi koloba nous pouvons aussi agir sur le monde. biso mpe tokoki kosala makambo kati na mokili. Quelle est la conséquence? Mbano na yango ezali Ceux qui travaillent comme ça bayo bazosala lolenge deviennent wana des grands savants. bango bakomaka bayo bazokela makambo ya sika. Ils trouvent des solutions quand il y a des graves problèmes. Bango bazokozwa biyano na ntango makambo ya makasi ezali. C'est aussi la bénédiction de la Pentecôte. Yango wana pe ezali pamboli ya Pentecôte. Devenir un homme, une femme, solution. Kokoma mwasi to mobali oyo eyano. Oui, dis à ton voisin, tu deviens un homme, tu deviens une femme, solution. Loba na moto apene na yo okomi mobali, okomi mwasi eyano. Oui, n'aie plus peur des problèmes. Kobanga lisusu likambo te. Tu as la solution et tu es la solution. Oza na eyano, yo pe oza eyano. Ce sont les bénédictions de la Pentecôte. Eza mapamboli ya Pentecôte. Quand on comprend la pensée de Dieu, Tango soso likanisi na Nzambe, de passer du temps avec la parole. kolekisa tango na liloba, Et je le dis aux prédicateurs, na lobi yango na batei. hey, quand même une nuit d'étude de la Bible, n'est plus qu'une seule nuit. Zala ta na butu moko ya koyekola Biblia moko kaka. Même une pour les 3 mois, Ata moko kati na basanza misato. où tu es là toute la nuit à travailler la parole. Oyo zana butu mbozo sala ozo tanga liloba. Certainement que tu célébreras la Pentecôte. Ya solo pende ko kembe la Pentecôte. Si j'ai parlé en parabole. Na lobi na loko na kotana ngona litama pene. Amen, amen. Amen. Donc c'est comme ça qu'ils voyaient la fête de Pentecôte. Eza lo lengo ande bango bande komona teke ya Pentecôte. Et Jésus, ce jour-là, quand il donne le pain et le vin, Kasi Yesu moko na tonga zo pesa lipa pe vino. d'autres préfèrent qu'on dise le fruit de la vigne. Eza basu banga koloba bomona mbuma ya vinyo. Ce n'est pas le débat engagé. Yango eza toko benda na maloba te. Il rappelle les alliances que les pères avaient. Azo kanisisa bango bobo yoka no batata bazanaki na yango. Mais cette fois-ci, Kasi mbala il oyo dit c'est en mémoire de moi. alobi na tina ya kokanisaka ngai. Non pas ce qui s'est passé avant, Kasi te oyo elekaki liboso. mais à partir de ce que moi je ferai. Kasi kobanda na oyo ngai na kosala. Là-bas, on a versé le sang des bêtes, Kuna basopaki makila ya banyama. mais ici, c'est son propre sang. Awawa eza nde makila na ye moko. Là-bas, la loi a été écrite sur des pierres, Kuna mobeko ekomamaki na ekomelo ya libanga. parce que dans les versets qui suivent, on verra comment on écrit sur les pierres. Po ete na milongo oyo elandi okomona lolenge kani bakomi likolo na ekomelo ya libanga. Mais avec Jésus, la loi est inscrite en nous. Kasi na Yesu mobeko ekomami na kati na biso. Mais il y a une donne plus forte. Kasi eza na eloko moko ya makasi. Sur le mont Sinaï, Likolo na Sinai, la nuée est descendue, wa lipate kitaki, le feu est descendu, moto kitaki, et puis il est remonté. pe sima nango ekendaki. Mais à la Pentecôte, là, Kasi na pante na kite na molimo dans santo. Acte 2, Na mokanda ya misala batoma kokapola quand mibale. l'Esprit est descendu, Molimo akitaki, il l'a fait comme pour Jésus. asali lokola Yesu. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Oyo likolo no komona molimo kokita pe kovanda. Il sera avec vous
éternellement. akozala na bino libela na libela. Donc ce n'est plus occasionnel de temps en eza temps. te na batango pe tongo mosusu aza te. C'est pourquoi je pouvais dire, wana koloba tu peux célébrer la Pentecôte tous les jours. okoki kokembela kitela molimo santo mikolo nyonso. Parce que la personne de la Pentecôte est là. po ete moto oyo ya kitela molimo santo aza wana. Si nous devons attendre encore une année, Pentecôte 2023, soki tolingi tozela lisusu mbula moko ekolanda Pentecôte 2023 tous les jours, mikolo nous nyonso pouvons célébrer la tokoki Pentecôte. kokembela kitela molimo santo. Tous les jours, mikolo nous nyonso pouvons vivre les bénédictions de la Pentecôte. tokoki kobika mapamboli ya kitela molimo santo. Voilà pourquoi tala ntina cette fête-là, teke oyo wana bon, on l'appelait aussi. bande kobenga yango pe Ce n'est pas tout le monde qui connaît cette définition. eza bato nyonso te nde bayebi yango. Ce sont les rabbins qui l'appelaient ainsi. ezaka barabu nde bande kobenga yango boye. La fête de l'arrêt. Donc on s'est arrêté. ezali teke moko ya kotelema telemi Ou la fête de la conclusion to pe teke moko ya kosukisa makambo de la conclusion. ya kosukisa makambo. Qu'est-ce qui est conclu? likambo ngo nini esukisami. L'alliance a commencé par le salut, boyokani ebandi na lisiko mais elle est conclue par la capacité qu'il me donne de le servir. esukisami na makoki oyo apesi nga mpo nasalela ye. Elle a commencé par le salut. ebandaki na lisiko Quand Dieu m'a cherché, ntango nzambe alukaki je ngai ne le connaissais pas. ngai nayebaki ye te. Il avait des projets, je ne le azalaki na connaissais pas. mabongisi ngai nayebaki yango Mais te. quand il m'a sauvé, kasi ntango abikisi nga il m'a fait connaître à lui. asali ete ngai nayeba ye. Je commençais à le connaître. nabandi koyeba ye. Maintenant, il attendait quelque chose, kasi sika meki kosalela eloko que moko j'accepte de le servir. mpe ngai nandimi kosalela ye. Conclusion. kosukisa Pourquoi il m'a cherché? mpo nani aluki ngai Pour le servir. mpo nasalela ye. Pourquoi il est venu? Il a envoyé Moïse mpo nani atindaki mose pour que le peuple puisse servir. mpo ete libota ekende kosala Et mosala le service commence mpe mosala ebandi par l'alliance, na boyokani par les capacitations de Dieu. na makoki oyo ya nzambe. Amen, amen. Amen. C'est la fête de la conclusion. ezali teke ya kosukisa Si makambo. tu es passé par la Pentecôte, soki oleki na pentecote tu dois le servir. yo osengeli osalela ye. Mais attention, kasi sala keba il y a encore quelque chose. eza esu na eloko moko. Toujours dans cette pensée de la fête, de la conclusion, de la clôture. kaka na likanisi oyo teke ya kosukisa makambo. Mais on clôture quoi? osukisa likambo On nini. conclut quoi? bazosukisa nini. Que Dieu nous aide à comprendre. nzambe asunga biso ya kososola. Vous voyez, la grand-mère au village, omoni koko ya mwasi na mboka chaque fois qu'on récoltait les arachides, na ntango nyonso ande kobuka nguba elle choisissait les meilleurs grains ande kopona bambuma oyo mpenza ya malamu qu'elle gardait. abande kobomba Le pembeni reste, mangez comme vous voulez. oyo etikali bolia lolenge bolingi. Elle triait soigneusement, abande kopona pena na bokebi nyonso n'est-ce pas? bongo te. Et quand elle plantait, mpe ntango azolona elle voyait déjà les jeunes pousses, ande komona banzete ya mike ezobima les premières plantes. wana banzete ya mokie ya Si on ebandeli. déterre, soki olongoli yango na on bandeli, regarde la qualité. okotala oyo ezali kitoko na yango. On a une idée de ce que le reste deviendra. oza na likanisi na oyo etikali kozala. Si les prémices sont bonnes, soki oyo ya yambo eza malamu le reste le sera aussi. oyo etikali ekozala mpe bongo. Si les prémices sont saintes, soki ebandeli eza petwa le reste le sera aussi. oyo mpe etikali ekozala bongo. Ça signifie quoi? elingi koloba nini. Quand les prémices sont mauvaises, soki oyo ya mbuma ya yambo eza mabe il n'y a plus rien à faire pour changer le reste. eloko moko ya kosala eza te mpona kobongola oyo ekolanda na nsima. C'est clôturé. yango esukisami C'est bongo. conclu déjà. yango esuki obele bongo. Mais si les prémices sont bonnes, kasi soki ya yambo eza malamu tu ne peux plus rien faire pour qu'elles soient mauvaises. okoki kosala so eloko moko te mpo ete oyo etikali ezala mabe. Tout se joue dans les prémices. nyonso ezosalama wuta o mbuma ya yambo. Amen, amen. Et amen. la Pentecôte, mpe pentecote c'est la fête des prémices. eza teke ya bambuma ya yambo. Les premières récoltes. wana mbuma oyo buki ya yambo. Est-ce que ça passe? Toi, tu n'as pas été au village, tu ne sais pas comment on plante les arachides. yo ozalaka na mboka te oyebi te ndenge nini balonaka nguba. Comment on sélectionne les grains. boni babonaka bambuma ya kolona. Mais attention, kasi sala keba. attention, où est-ce que nous allons? sala keba esika nini tozokende.
il faut agir sur les prémices pour être sûr sur la récolte. esengeli kosala wuta bambuma ebandeli mpona kondimisama na mai oyo ekoya na ntongo ya bobuki. La qualité des premiers grains Wana oyo ezali kitoko ya mambuma ya yambo montre la qualité de ce qui viendra. yango ekotalisa kitoko ya oyo ekobukama. Attention, ici c'est quelque chose de fort. sala keba awa eza likambo moko ya C'est makasi ce qui faisait la force. yango nde ande kosala makasi Et c'est pour ça que Dieu disait, yango ande nzambe ande koloba pour cette fête, mpona teke oyo on ne se présentera pas à vide. okomitalisa maboko pamba te. Pourquoi? mpona Il nini fallait une offrande volontaire esengelaki na libonza moko opesi na mokano na yo pour moko agir spirituellement sur les prémices. mpona kosala na ngambo ya molimo na kati ya bambuma ya yambo. Si tu rates avec les prémices, soki yo obebisi bambuma ya yambo tu as raté avec tout le champ. oyo mpe elanga mbe etikali ebebisami. Mais la qualité des prémices ne dépend pas que de l'homme. kasi kitoko ya bambuma ya yambo ezotala kaka te makoki ya moto. Elle dépend de Dieu. eza kolandisama na nzambe. Voilà pourquoi Dieu exigeait une offrande. tala ntina nzambe bande kobeta sete likolo na libonza. Voilà pourquoi Jésus tala ntina yesu a pris la parole de la Pentecôte azwi liloba ya du pentekoti Sinaï. na ngomba ya Il Sinaï l'a appliqué sur lui-même comme prémisse. asali nango likolo na ye moko lokola mbuma ya yambo. Est-ce que ça passe? ezoleka Je vais trop vite. nazokende mbango. Ça va, je vais reprendre ça. Ça m'emballe, c'est trop fort. yango eza makasi ememinga penda. J'ai commencé à comprendre beaucoup d'histoires. nabandi kososola siko makambo ebele Et j'ai compris que c'est possible aussi pour toi. mpe nasosoli ekoki mpe kosalama mpo na Tu yo. peux devenir très grand en un clin d'œil. okoki kokóma moto monene na ngonga moke. Je reviendrai sur ça. nakozongela yango Je vais l'expliquer autrement. nakolimbola yango lolinga mosusu. À cette fête, na teke oyo il lisait beaucoup le livre de Ruth. bande kotanga mingi mokanda na luta. C'est quand même curieux. yezokamwisa C'est l'un des livres qui est lu à la fête de Pentecôte. eza moko ya mokanda oyo etangamaka mingi na teke ya pentecote. Pourquoi? mpo na nini? Parce que l'histoire se passe à la période des moissons. mpo ete lisolo yango ezoleka na ntango ya bobuki. Pourquoi? mpo na nini? Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui n'avait pas droit à la bénédiction, mais qui est entré dans la bénédiction par une décision. mpo ete eza likambo ya moto moko asengelaki te na lipamboli na kasi akoti na yango na nzela ya ekateli. La décision. ekateli. L'histoire se passe à la moisson. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Vous êtes d'accord? tokoki kotanga litangi yango Et nous reviendrons sur tout ce que nous venons de dire. mpe tokozongela mayema so tokoti koloba. Vous savez, même moi, ça m'a troublé la tête pendant longtemps. ata ngai mpe etungisinga moto uta kala. Mais je crois que Dieu est vivant. kasi nandimi ete nzambe aza na bomoi. Les choses vont changer dans ta vie. makambo ekobongwana na bomoi na yo. Ruth, tu ne seras plus dans la honte. luta okozala su na soni te. Ruth, chapitre 1er. okana luta mokapo na yambo. Ruth, chapitre 1er. kana luta mokapo na yambo. Versets 15 à 22. molongo nango ya zomi na mitano kino tukumbe na mibale. Non, Dieu est terrible. nzambe ya matata. Ruth, chapitre 1er, verset 15. Je vous attends. okana luta mokapo na yambo. Non, Dieu est Dieu. Dieu, il est magnifique. Il est merveilleux. Ok, Ruth chapitre 1er, verset 15. okana luta mokapo na yambo uta molongo na zomi na mitano. Vous connaissez l'histoire. Bon, je lis, on va voir. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Attention, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Attention, parole d'alliance. sala keba wana eza eloba ya boyokani. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider. C'est une question de décision.
La voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson. C'est là où les choses commencent. Et ils lisent tellement ce texte en disant, il y a espoir pour tout homme qui comprend la Pentecôte. Même Ruth qui n'avait plus rien et plus rien à espérer. Mais elle a accepté l'alliance avec ces dieux-là. Et à la fin du livre de Ruth, Ruth est parmi les parents de David, parents de Jésus. Moko ya baboyi ya bakoko ya Dawidi sika kani Yesu awuta na bukitani. Lire la Bible, Otanga Biblia, avoir la révélation, kozane moniseli, te donnera des paroles qui peuvent changer le monde. Ekopeso maloba oyo kiko bongola mokili. Et Ruth est devenue quelqu'un de respecté. Peluta komaki moto azuto sama. Et lisez toute l'histoire de Ruth. On parle trop de la moisson. La récolte. Vous pouvez lire ça à la maison. Je reviens. Vous êtes là, église. Dieu voulait qu'on agisse sur les prémices. Mais tu peux avoir des bons grains. Tu les sèmes, mais dans le sol, quelque chose s'est passé. Et ça donne quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des champs ici. Je vous exhorte à en avoir. On n'est pas nombreux. Je vous exhorte à en avoir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Disons encore Amen. Je vous exhorte à en avoir. Je vous exhorte à en avoir. Donc tout ne dépend pas que de la sémence. Il y a aussi le sol qui a un mot à dire. Selon qu'il est riche ou pauvre. Mais comment faire parler le sol pour que les grains soient bons? Deutéronome 16. Deutéronome 16. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. 9 à 12. Deutéronome chapitre 16. 9 à 12. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes là, Deutéronome 16. Voilà, je m'en vais lire. Je peux? Ok. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras quoi? Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Je reprends. Puis, tu célébreras la fête des semaines, c'est la Pentecôte. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois
en pratique. Tu te souviendras que tu travaillais pour un agresseur. wana okokanisa ete onde kosala mosala mpona moto mabe Pour quelqu'un qui te détruisait. mpona moto onde kobebisa yo Maintenant, tu travailles kasi sika pour ozosala quelqu'un qui te mosala bénit. mpona moto azopambola yo Et pour annoncer la mpe bénédiction, mpona kosakwa lipamboli avant de récolter, yambo ya kobuka il faut une offrande volontaire. esengeli libonza moko oyo ozwi mokano na yo moko C'était pour collaborer avec le sol, ezalaki mpona koyokana na mabele afin que ce qui sortira mpo ete oyo ekobima puisse être ce qu'il fallait. yango ezala oyo esengelaki Et donc, la fête de Pentecôte elingi koloba teke ya pentecote est aussi une fête de l'offrande. eza mpe teke ya libonza Oui. Les amens sont à compter. bamen ekomi ya kotanga Heureusement, c'est marqué volontaire. kasi malamu nde ekomami yo moko kozwa mokano ya lolenge ya kopesa yango Volontaire. kolakisama na yo moko Et quelles en seront les bénédictions? mpe mapamboli ekozala nini Quelles en seront les bénédictions? mapamboli ekozala nini Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. yo kosepela liboso na yawe nzambe na yo Ah, il y a une joie eza na esengo moko qui ne vient que des résultats. oyo ewutaka kaka na bambano Des résultats. On bambano t'appelle là-bas, voilà ce que ça donne. babengi okuna omoni oyo eboti oseki kuna mpe babengi osepeli Cette joie viendra. esengo wana ekoya C'est aussi une fête des offrandes. eza mpe teke ya mabonza Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans se donner. mpo ete eza na boyokani moko te soki omipesi te Dieu se donne, nzambe tu amipesi te donnes. yo mpo mipesi Dieu parle, nzambe alobi tu parles. yo mpo lobi Dieu promet nzambe alaki pour s'engager. mpo na Toi komikotisa aussi promets yo mpe laka et engage-toi. mpe mikotisa Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. eza na boyokani moko te soki ezangi mbeka Il y a même l'alliance du mariage demande un sacrifice. ata boyokani ya libala yango esengaka mbeka Les célibataires dormaient où ils voulaient, mais depuis qu'ils sont mariés, ils doivent rentrer à la maison. wana ntango ozalaki banzemba onde kolala esika nyonso olingi ntango yo obali esengi kozonga ndako Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. eza na boyokani moko te ezangi mbeka Amen, amen. Amen. Comme c'est la fête de l'alliance, lokola ezali teke ya c'est boyokani aussi la fête du sacrifice eza mpe teke ya mbeka volontaire. kasi na motema oyo yo moko olingi Mais c'est kopesa quand même curieux. On va s'arrêter là dans quelques minutes. kasi okamwisa tokosuka na minute moke La fête de Pentecôte, teke ya pentecote elle semble être une petite fête, mais très grande. kasi otalisama lokola teke moko ya moke kasi eleki monene La Pâque prend 7 à 8 jours. wana pasika ezwaka mikolo sambo to mikolo mwambe Et puis après la Pentecôte, c'est la fête des tabernacles qui prend 7 à 8 jours. mpe nsima ya pentecote ezalaka na teke ya mongombo ezwaka mikolo sambo to mpe mikolo mwambe Pourquoi je dis 7 à 8 jours? mpo nazoloba mikolo sambo to mikolo mwambe Pour la Pâque, mpo na pasika c'est 7 jours. eza mikolo sambo Mais ceux qui sont dans la diaspora, qui sont loin, ils ajoutent un jour. kasi mpo na bayo baza libanda ya mboka babakisaka mokolo moko Pour la fête des tabernacles, mpo na teke ya mongombo c'est 7 jours. eza mikolo sambo Mais comme les gens veulent rester le 8e jour, on les chasse. kasi lokola bato balingaka kotikala mokolo ya mwambe babenganaka bango bazonga C'est ça qu'on appelle le dernier jour, les grands jours. yango nde babengaka mokolo ya suka yango nde mokolo monene Où Jésus a dit que c'est lui qui a soif qu'il vienne. oyo yesu alobaki oyo aza na posa ya komela aya Alors nous avons 8 toza Huit. na mwambe et une fête d'un seul jour. kasi teke ya mokolo moko kaka Et c'est cette fête d'un seul jour mpe teke ya mokolo moko wana kaka qui est revêtue de beaucoup de significations. nde elatisami na bandimbola ebele Qu'est-ce que cela signifie? nini yango lingi koloba Dieu n'est pas difficile. nzambe aza mpenza makambo kokoso mingi te Ce que tu peux faire en un jour peut marquer toute ta vie. oyo oki kosala na mokolo moko ekoki kosimba mo moyino mobimba Un jour avec Dieu peut changer toute ta vie. mokolo moko na nzambe ekoki kobongola bo moyino mobimba Fête de 7 jours, teke ya bamikolo fête sambo de 7 jours, mikuwa teke ya mikolo mais la sambo Pentecôte le 50e jour. kasi pentekote eza obele kotanga mikolo tuku mitano kaka obele mokolo moko wana Qui est aussi un 8e jour. Hein? oyo eza mpe mokolo ya mwambe Amen, amen. amen Qu'est-ce que nous retenons comme bénédiction de la Pentecôte? nini tosimbi lokola lipamboli ya pentekote Bénédiction de la Pentecôte aujourd'hui. lipamboli ya pentekote lelo
D'abord, la Pentecôte, c'est un moment où nous célébrons la parole de Dieu. Yambo Pentecôte c'est ça tango toza ko kembela liloba na Nzambe. Dieu nous donne sa parole. Nzambe apesi biso liloba na ye. Mais quelle est la conséquence? Kasi mbano na yango eza nini? Plus nous travaillons la parole, Mingi tozo sala mosala liloba. plus nous entrons dans l'intelligence de la création. Mingi tozo kota na mayele ya bokeli. L'intelligence de la création. Mayele ya bokeli. Est-ce que vous m'entendez? Bozo kangai. Bénédiction de la Pentecôte. Lipamboli ya Pentecôte. L'intelligence de la création. Mayele ya bokeli. Dieu crée le blé. Nzambe akeli mbuma ya blé. L'homme fait des gaufres. Moto asali nango ba gaufre. Amen, amen. Amen. Donc tu dois t'attendre à avoir d'autres idées et d'autres pensées qui peuvent modifier tout autour de toi. Yo osengeli yo zela na kozwa makanisi mosusu o ki ko bongola mayo eza jinga jinga na yo. Tu deviens une femme solution, un homme solution. Yo komi mwasi tope mobali eyano. Quelle autre bénédiction de la Pentecôte? Lipamboli mosusu nini ya Pentecôte? Quel que soit l'état de tes affaires, Atako lolenge ya misala na yo, tu peux agir sur la terre afin que les résultats deviennent bons. o ki ko sala mosala na mabele po ete mbano ezala malamo. C'est-à-dire quoi? Eli koloba nini? Tu peux changer l'évolution de tes affaires O ki ko bongola lolenge etamboli ya misala na yo par une offrande volontaire en ce temps. na libonza oyo moko zwi mokano ya kopesa na batango oyo. C'est pour ça que Dieu a demandé l'offrande, Yango ande Nzambe asengaki libonza parce que personne ne peut déterminer comment sera la récolte. po ete moto moko te aoki kotalisa lolenge kani ntango ya kobuka mbume kozala. C'est le mystère de Dieu dans la terre. Eza mabombami ya Nzambe na kati na Mais mabele. par l'offrande, Kasi na nzela ya libonza les choses changent makambo ebongwani et ta récolte devient une très bonne mpe récolte. kobuka mbuma na yo ekozala kobuka mbuma ya malamu. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est pour ceux qui sont spirituels. Oyo eza mpona baye oyo batambolaka na molimo. Ceux qui sont spirituels diront, j'ai compris. Bato batambolaka na molimo ya koloba ete nga na Je sosoli. dois faire quelque chose Nasenge nasala eloko pour moko que les choses po ete changent. makambo ebongwana. Amen, amen, amen. Amen. Vous êtes là, Église? Bozala na eklesia. Amen, amen, amen. Amen. Troisième bénédiction, Lipamboli ya misato à chaque Pentecôte, na Pentecote nyonso il y aura un signe de Dieu. ekozala na elembo na Nzambe. À toi de voir le signe de Dieu. Yo ndo osengeli omona elembo ya Nzambe. Parce qu'il a dit, Po ete alobi voici le signe. tala elembo. Dans la chambre haute, Na suka ya likolo ils ont parlé en langue. balobaki lokota ya sika. Mais pour toi, Kasi mpo na yo il faut qu'il y ait un signe. esengeli elembo ezala Dans ta vie, na bomoi na yo dans ta marche avec na Dieu, etamboli na yo na Nzambe dans un domaine de ta na vie. likambo moko boye ya bomoi na yo. Moi, j'ai vu le signe. Ngai namoni elembo Et plusieurs parmi nous ont vu le signe. mpe mingi kati na biso bamoni elembo. Un désir particulier, soit d'adorer le Seigneur, Posa moko ya makasi mpe ya bopeke ya kogumbamela nkolo ou un souci de prier longtemps. to posa pende ya kosambela ntango Mais molai. il y a un signe. Kasi eza na elembo moko Et ce signe est important. mpe elembo yango eza motuya. Je ne vais pas te l'expliquer. nakoki kolimbolo yango te. Mais le Saint-Esprit t'expliquera très bien pourquoi ce signe. kasi molimo mosantu akolimbolo yango malamu lolenge kani oyo ezali elembo yango. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça va comme ça en synthèse? C'est quand même difficile, hein? Je me suis efforcé, mais je crois que Dieu nous aidera. Pourquoi un tel enseignement? mpo na nini malakisi ya boye Nous sommes fatigués tolembi de voir un christianisme faible. ya komonaki bokristo moko ya botau Non, te. ce n'est pas la pensée de Dieu. yango eza likanisi na Nzambe La te. pensée de Dieu, likanisi na c'est d'avoir Nzambe un christianisme fort, eza ya komonaki bokristo ya makasi. des chrétiens forts, bakristo ya makasi des chrétiens qui changent le cours des événements, bakristo bazobongola lolenge ya makambo. des chrétiens qui entrent dans une société qui tend vers la faillite et qui la relève. bakristo bakoti na mosala moko elingaki ekweya kasi ye asemboli yango. Tout ce qu'il touche prospère. nyonso oyo azosimba ezofuluka. Partout où il va, il y a un changement positif. bisika nyonso oyo azokende eza na mbongwana moko ya malamu. Des chrétiens qui commencent faibles comme Ruth, mais qui vont jusqu'à devenir la grande. bakristo bazokobanda na botau lokola luta oyo bazosuka kokoma mwasi monene. Des chrétiens qui comprennent les choses de Dieu avec facilité. bakristo oyo bazososola makambo na Nzambe na bopepele nyonso. Pas des chrétiens qui sont entre la sortie de l'Égypte et la montagne du Sinaï, entre les deux. Non. kasi te bakristo baza na kowuta na
Égypto pe na katikati ya nzela Sinaï te. Mais des chrétiens qui sont passés par le Sinaï, Ba Kristo o baleki na nzela Sinaï. qui acceptent de servir Dieu d'une manière ou d'une O autre. bandimi ko salela nzambe lolenge moko to pe lolenge mosusu. Mais aussi des chrétiens Kasi pe ba Kristo qui comprendront les mystères de la prospérité. o ba ko sosola mabomba mi ya bofuluki. Le fait de cultiver le sol, Lolenge ya kolona mabele. c'est le travail de l'homme. Eza mosala ya moto. Le fait de semer la sémence, Lolenge ya kolona nkona mettre le grain, ya kotia kona na c'est le kati. travail de l'homme. Eza mosala ya moto. Mais dans la terre, Kasi kati na ce mabele. n'est plus l'homme. Eza su moto te. Maintenant, c'est Dieu. Sika o eza nde nzambe. Et cette action Pe mosala wana dépend de mes alliances. eza kolandisama na baboyokani na ngai. Ce n'est pas une prospérité des fainéants qui ne font rien. Eza bofuluki ya bato oyo bautawu te basalaka eloko te te. Non. Te. De ceux qui font leur part Eza baye oyo basalaka eteni na bango. et qui comprennent qu'il y a un domaine qui m'échappe. Pe bato sosola ete na likambo bato sala eza na loko moko ozokoka kososola te. Mais qui n'échappera pas à Dieu. Kasi oyo nzambe akososola yango. Comme je veux récolter, Lokola ngai nabuka mbuma. alors je sème en argent. Na bongo nga na loni mosolo. Et j'offre volontairement. Na bondi libonza na nga moko na pesi na motema na nga Dieu moko. travaille avec ce que je ne maîtrise pas. Nzambe andi kosala na mai oyo nga nazoka kosala te. Mais au finish, Kasi na suka na yango. je vais récolter. Ngai na kobuka mbuma. Est-ce qu'on comprend ça? Tososoli yango. C'est comme ça que Dieu a rendu son peuple riche. Lolenge wana nde nzambe akomisi libota na ye bazwi. C'est comme cela. Eza lolenge wana. Lisez votre Bible. Tanga Bibli na yo. Il travaillait, Bande kosala mais mosala. l'alliance prévalait sur le travail. Kasi boyokani ezalaki likolo ya mosala. Alléluia. Amen. Et c'est là où Dieu nous attend. Pe eza esika wana nde nzambe azozela biso. Et ce sont les bénédictions de la Pentecôte. Yango wana eza mapamboli ya Pentecôte. Et vous savez quoi? Pe boyebi nini? Quel était le travail de Pierre? Mosala ya Petro ezalaki nini? Il n'était plus pêcheur de poissons, Azalaki lisusu te molobi mbisi. il est devenu pêcheur d'hommes. Akomi molobi na bato. Après la Pentecôte, Sima ya Pentecôte. première fois qu'il va exercer son travail, Mbala ya yamba okende kosala mosala na ye. 3000 âmes. Bato koto misato. Dans son domaine, Na mosala na quel ye. succès! Lupembe ya lolenge nini? Toi aussi après la Pentecôte, Yo pe sima ya Pentecôte. dans ton domaine, Na mosala na yo. dans tes champs, Na bilanga na yo. dans ton travail, Na mosala na yo. dans tes Na affaires, misala na yo moko. dans ton milieu professionnel, Esika na mosala. une très grande récolte. Kobuka ya monene. Ce sont les bénédictions de la. Yango wana eza mapamboli ya Si Pentecôte. ça a commencé avec Pierre, E bantuka ebandaki na Petelo. ça peut continuer avec Eoki nous, kokoba na biso. chacun dans sa vie Moko professionnelle. na moko na bomoi ya mosala. Est-ce que nous comprenons ces choses? Tososoli makambo oyo. Amen, amen. Amen. Demain, nous ferons encore un grand pas. Lobi tokokende susu liboso. Demain, c'est quel jour? Jeudi? Ok. Ok. Jeudi ou vendredi, on aura un grand service. Mokolo ya minei to mokolo ya mitano tokozala na mosala makasi. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Demain, peut-être une partie d'enseignement. Le Seigneur nous conduira. Lelo ezalaki malakisi lobi kozala ntango mosusu ndambo ya malakisi kasi ekola kotambwisa biso. Aujourd'hui, je vais prier pour la vie professionnelle. Lelo nakosambela mpona bomoi ya mosala. Je vais prier contre le chômage. Nazosambela mpona kotelemela kozanga mosala. Je vais prier contre la pauvreté. Nakosambela mpona kotelemela bobola. Je vais prier contre la faillite. Nakosambela mpona kotelemela kokweya. Je vais prier pour élever les affaires, Nakosambela mpona kotelemisa mbongo. pour élever les entreprises, Mpona kotelemisa misala. pour élever les entrepreneurs, Mpona kotelemisa bayo bazala misala na bango moko. pour élever les commerçantes, Mpona kotelemisa bato ya mombongo. pour élever les hommes d'affaires. Mpona kotelemisa ba homme d'affaires. Et ils vont se relever. Pe bakotelema. Et quelque chose va se passer. Pe eloko moyo C'est kosalama. parmi les bénédictions de la Pentecôte. Eza kati na mapamboli ya Pentecôte. Ta petite affaire va engendrer 3 grandes affaires. Mosala no ya moke ekobota misala misato ya minene koleka. Ta petite affaire Mosala wana ya moke va engendrer 3 grandes affaires. yango ekobota misala misato ya minene koleka. Tu es là. Oza wana. C'est une petite affaire. Eza mosala ya moke. Mais tu ne vois pas les 3 grandes affaires qui viennent derrière. Kasi ozomona te misala misato ya minene ezoya na nsima na Et c'est yango. Dieu qui les met Eza nzambe nazotia à yango. cause des alliances. Na ntina ya baboyokani. Donc nous prierons dans ce sens-là. Tokosambela lolenge wana. Et quelque chose va se passer. Pe eloko moyo koleka. Pour toi, Pona yo tu dois marcher dans la richesse. osengelo tambola na bozwi. Pour toi, Pona yo la prospérité ne sera plus un débat.
bofuluki ekozala esulika matata te. Tu seras la joie de plusieurs, Okozala esengo ya bato mingi. la bénédiction des faibles, Lipamboli ya bato ya botao. l'abri des orphelins, Esika bato bana etika bakoyekamela. les remparts des veuves. Yoko batelo ezali basi bakufela Tu mibali. seras tellement béni. Yoko pambola mapenda. Je crois en la prière que je vais faire dans quelques instants. Nazondima na losambo na kosala na ngonga moke awa. Je crois en cette prière. Nazondima na losambo wana. Ruth est ici. Luta aja awa. Ruth est ici. Luta aja awa. De la famine à la prospérité. Wana nanzala akomi kati na bofuluki. Du rejet à l'admiration. Na kobwakisa makasi na limemia. Ah ah. Ruth est ici. Luta aja awa. Quelque chose va se passer, Église. Eloko mo ekoleka iglesia. Quelque chose va se passer. Eloko mo ekoleka. Cet enseignement, je sais qu'il est lourd, il est fort. Na malakisi o eza makasi peza kilo. Nous y reviendrons dans les jours qui viennent. Tokozongela yango na mikolo ekoya. Mais je l'ai donné tel que je l'ai senti dans mon cœur. Na pesi bino yango lolenga na yoki yango na motema na ngai. Peuple de Dieu, Libota na Nzambe. aujourd'hui, Lelo solennellement, liboso na bato. avec le Saint-Esprit, Na molimo santo. au nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu je Kristo. proclame sur toi Na tatoli likolo la na yo. grâce, Ngolu. la richesse, Bozui. la prospérité, Bofuluki. les succès dans tes affaires, Lupemba na misala na yo. les succès dans tes entreprises. Lupemba na misala na yo. Je te déclare aujourd'hui Na tatoli yo lelo. un homme solution, Moto eyano. une femme solution. Mwasi eyano. J'établis dans ta vie Na vandisi na bomoi na yo. toutes les stratégies de réussite. Mayele esalele nyonso ekopesa yo Elles longa. sont établies en toi, Yango evandi kati na yo. ni par la force, Na makasi te. ni par la Na puissance, nguya mais pete. par l'Esprit de Na l'Éternel. molimo na Yahweh. Aujourd'hui, Lelo. je m'élève Nga na telemi. contre tout Mpona chômage, kotelemela kozanga mosala nyonso. contre la faillite, Kokakema nyonso. contre la mort des affaires, Kotelemela kokufa ya misala. contre la mort professionnelle. Kotelemela kokufa kati ya misala. Je m'élève Na telemi. au nom de Jésus. Na kombo na Je Yesu. marche sur la faillite. Pe na tamboli kona kokakema. Je marche sur le chômage. Na tamboli kona kozanga mosala. Je marche sur la Na pauvreté. tamboli kona bobola. Je marche sur l'errance. Na tamboli kona koyenga yenga. Et je proclame aujourd'hui, Pe na tatoli lelo. dans les dimensions que toi tu ne maîtrises Na pas, bipimelo oyo ozosimba te. que Dieu lui-même Ete Nzambe ye moko. opère en ta faveur, Asala na tina bolamu na yo. ni par la force, Na makasi te. ni par la Na puissance, nguya pete. mais par son esprit, Na nzela molimo na ye. que tu prospères dans ta vie professionnelle, Ofuluka na bomoi na mosala. que tu deviennes extrêmement riche, Yo koma mozwi makasi. que tu aies des grandes entreprises, Yo za na misala na yo moko ya minene. que tes champs produisent, Bilanga na yo ebota mbuma. que ton sous-sol soit rempli de trésors cachés, Se ya mabele na yo etondisama na bozwi ebombami. que tout ce qui t'appartient produise des grandes richesses, Nyonso oyo eza ya yo ebota bozwi makasi. des richesses insoupçonnées, Bozwi oyo bato baka kokanisa te. que le petit travail que tu commences devienne quelque chose de très grand, Mosala ya moke oyo bandi ekoma eloko moko ya monene. que $1 se multiplie dans tes mains pour atteindre les millions. $1 ayekikisama na maboko na yo mpe ekoma bamillion. $1 Dollar moko se multiplie en millions dans ta vie. ayekikisama na bamillion na bomoi na yo. Que ton travail soit gardé par Dieu lui-même. Mosala na yo ebatelama na Nzambe ye moko. Que ta vie professionnelle soit gardée par Dieu. Bomoi na mosala ebatelama na Nzambe. Que tu montes, que tu montes, que tu montes. Omata, omata, omata. Et que Dieu te donne un signe que tu comprendras. Nzambe apeso elembo moko oyo kososola. Un signe que tu comprendras. Elembo oyo kososola. Jésus a parlé de son sang. Yesu alobaki na ntina makila na ye. Jésus a annoncé sa mort. Yesu asakolaki kufa na ye. Mais Jésus a aussi annoncé la venue du Saint-Esprit. Yesu asakolaki mpe boye ya molimo santo. Que ce soit un signe pour ta vie. Ezala elembo mpo na bomoi na yo. Qu'il se produise quelque chose. Eloko moko esalama. Un attouchement de Dieu. Kosimbami moko ya Nzambe. Un rêve. Ndoto. Une parole de Dieu. Liloba moko ya Nzambe. Une pensée Likanisi moko. qui va t'orienter dans tes affaires. Oyo kokamba yo kati na misala na yo moko. Qui va t'orienter dans ta vie Oyo professionnelle. kokamba yo na bomoi na mosala. Qui va t'orienter dans tout ce que tu Oyo entreprends. kokamba yo na maso yo kosala. Il n'y a pas de place pour ta faillite. Eza na esika moko te mpo na kokakema na yo. Non. Te. Non. Te. Même ce qui était perdu Ata oyo esi ebungaki. revient en force pour toi. Ezozonga na makasi mpo na yo.
Même les anciennes affaires, ata misala oyo ya kala elles sont touchées par Dieu yango esimbami na et vont Nzambe commencer à produire. yango banda kobota mbuma Même les affaires que tu voulais abandonner, ata misala olukaki que osundola tu voulais rejeter, olukaki obwakisa parce que tu as trop souffert, po ete onyokwami mingi Dieu les relève. Nzambe azotelemisa Dieu yango les relève. Nzambe azotelemisa Dieu yango les relève. Nzambe azotelemisa yango Dieu les relève. Nzambe azotelemisa yango Dieu le relève. Nzambe azotelemisa yango Il y a beaucoup d'argent qui était bloqué. eza na misolo ebele oyo ekangamaki Beaucoup d'argent. misolo ebele Que cet argent soit débloqué. mosolo yango efungwama Attention, sala keba c'est une Pentecôte particulière. eza pentekote moko ya bopeke L'argent se débloque. mosolo ezofungwama Les affaires se débloquent. misala ezofungwama Oui. Dieu te donne des bons contacts pour faire avancer ce que tu as. nzambe azosala ete okutana bato malamu po ete esunga yo kende liboso Je vois des bonnes rencontres. nazomona bokutani ya malamu Des bonnes rencontres. bokutani ya malamu Des bonnes rencontres bokutani ya malamu pour que tu avances. po ete okende liboso Quelque chose se passe. eloko moko ezoleka Quelque chose se passe. eloko moko ezoleka Quelque chose se passe. eloko moko ezoleka Dieu veut que son peuple soit béni. nzambe alingi ete libota nepambolama Tu étais esclave en Égypte. ozalaki mowumbu na Ejipito Tu n'avais aucune dignité. ozalaki na limemia moko te Mais maintenant, Dieu te donne de la dignité. sika oyo nzambe azopesa yo limemia Dieu te donne de la nzambe valeur. azopesa yo motuya Dieu fait de toi une grande personne. nzambe azosala yo moto monene Oui. ya solo Dieu nzambe t'élève azotombola yo afin que tu le serves dans la po ete richesse. osalele kati na bozwi Que tu le serves dans la richesse. osalele kati na bozwi Que tu serves Dieu. osalela nzambe Que tu serves Dieu osalela nzambe dans la force de la bénédiction. kati na makasi ya lipamboli Il y a des gens parmi nous ici eza na bato kati na biso qui awa seront sérieusement bénis. oyo bakopambolama mpenza Il y a makasi. Ni par la force, na makasi te ni par la puissance, nguya mais te par l'Esprit de l'Éternel. molimo na Il yawe y a une onction eza na particulière. epakolami moko ya bopeke Une onction particulière. epakolami moko ya bopeke Jeune homme, tu réussiras avec tes logiciels. elenge mobali okolonga na balogiciel na yo Ce que tu fais là, oyo ozosala wana ce que tu fais là, oyo ozosala wana c'est déjà le commencement. yango eza nde ebandeli Tu es une start-up. oza start-up Tu dois aller loin. yosengeli okende mosika Maintenant, la porte spirituelle s'ouvre. ekuki ya molimo efungwami Ton nom sera connu. komona ekoyebana Ton produit sera accepté. Attention dans le fond là-bas. oyo ozosala yango ekoyebana Ton produit sera accepté. oyo ozosala ekondimama Le Seigneur a fixé un temps. kolo atie ntango C'est le temps de la Pentecôte. ezali ntango ya pentecote C'est le temps de la Pentecôte. ezali ntango ya pentecote C'est le temps de la Pentecôte. ezali ntango ya pentecote Ni par la force, na makasi te ni par la na puissance, nguya pe te mais par l'Esprit de kasi l'Éternel. na molimo na yawe Père, tata oh Dieu, o nzambe j'ai fait la prière. nasali losambo Père, tata oh Dieu, o nzambe j'ai prêché ce que tu as mis dans mon cœur. natei oyo otiaki na motema na ngai Père, tata c'était difficile. ezalaki pasi Aide-nous à le comprendre. sunga bango ya kosusola C'était très difficile. ezalaki pasi koleka Rends cela accessible komisa yango pete par ton Saint-Esprit na molimo mosantu na yo et que tout ton peuple en soit béni. libota no nyonso bapambolama Je déclare la bénédiction na tata lipamboli de la moisson, ya bobuki de la moisson, ya bobuki de la moisson. ya bobuki Moissonne, buka mbuma récolte, buka mbuma même là où tu n'as pas ate semé. esika yo olona te Récolte, buka mbuma moissonne, buka mbuma comme Ruth, lokola luta qu'on t'accepte quelque part. bandima yo esika moko Comme Ruth, lokola luta qu'on t'accepte quelque part. bandima yo esika moko Comme Ruth, lokola luta qu'on t'accepte quelque bandima part. yo esika moko Ni par la force, na makasi te ni par la na puissance, nguya pe te mais par mon esprit dit na nzela l'Éternel. ya molimo na ngai elobi yawe Par mon esprit dit na nzela ya l'Éternel. molimo na ngai elobi yawe Par mon esprit dit na nzela ya l'Éternel. molimo na ngai elobi yawe Par mon esprit dit na nzela ya l'Éternel. molimo na ngai elobi yawe Hey.
Qu'il en soit ainsi. ezala bongo Au nom de na Jésus. kombo na Yesu. Et nous faisons le vœu solennel tolapi ndai na miso na bato de te rendre toute la ya gloire kopesa okembo nyonso pour la richesse, mpo na bozwi pour les opportunités, mpo na mabaku malamu pour le mpo na travail, mosala pour les champs, mpo na elanga pour nos mpo affaires. na misala na biso Nous faisons le vœu tolapi ndai na de miso te na rendre bato toute la ya gloire, kopesa okembo nyonso toute la gloire, kembo nyonso au nom de na Jésus. kombo na Yesu. Merci Seigneur pour cette Pentecôte. matondi kolo mpo na Pentecôte oyo Merci Seigneur pour cette Pentecôte. matondi kolo mpo na Pentecôte oyo